azola la moyo ye bandenge soso ana lala kandenga lambuka te na souffli be papa eza ba malade ezanga ya nzoto liko kamnyoku te tutaki ngai mote tutainga likola pasi ya kosenga na kadisa boulevard na kasi kamne ezoya eza musika nzoge komi pembe nanga tuti ngai likolo ti lelo yo na lelaka esalaka bien te na kate swaka ngai mbongo pe okende hôpital kokuta ne pas de tête na tambola po na pasi osenga po muto osunga nga azate bana balinga osunga nga bakufa nazala bandeko ya malamu ba osunga te bandeko na nyonso baza bata pasi mbesiko yo se na sengi te na kolia te bana misusu bazonyoka ma klasi balongwa moyena tangisa bango ezate makasi en tout cas papa nzambe akobatela nga ekoki kokoma kote na ngai te mpo nzambe otosambelaka aza nzambe ya solo ozo se protéger na nini po bazolataka bamasque yo ozo se protéger na nini yango oyo oyo elambati lamba mbongo ya osomba masque eza te papa seke soki tozwi bato ya mitema malamu bapesi yo fond mwa muke okoteka okotika kosenga na balabala nakotika wana bapesi nga vraiment fo ya kosakana te nasombi mbadi saki ya masango saki ya fufu makala natie na ndako mpo bana babikela bimaka na combien na journée nabolia na journée so nzambe alingi ata mususu so nzambe alingi naloba vérité so neti nake zandu bagombe wana nazwaka ata mususu 20 000 soki nake bagombe te kaka awa ata mususu 3 000 ata mususu 5 000 na mokana nzambe wana wanosombaka nini nasombaka kaka fufu na masango omwa luki matembeleka totokisi totie pilipili tolie soki bato basungi yo nakoya koluka yo na adresse na yo olobi adresse eza na Pascal oza na telefone naza na telefone te papa nazalaka na route mukali na Pascal pembe na kini kese sokomi anaka na kini kese otuni se dodo bakolekso lupangu na biso pe omona mama anga mukolo azali wana Oma pe mama anga mukolo azali wana na kobimisa epe soki batu basungi yo to pesi yo un petit rien ko meka lisusu ko senga te ko tambola oyo yango batuti yo likolo ezana na problème likolo na yo ezana na problème soko komi ko tambola mingi okoya ko vanda na ndaku même ko tambola oyo okokoka lisusu te toyokani mama même papa toyokani muke onga na nango yango yo kamera ko zwa te nzamba sunga yo osomba ta fufu lelo bolamba na bana oyoki merci beaucoup kende na yo boya mukolonini boya mukolonini ponga na zela bino olobi boya mukolonini Elenga Congo Glody Asika la mignonne la mignonne Tracy Mbelenga bro Tracy Mbelenga bro kata beauté. Suivez Elengi à Congo pour avoir toutes les informations concernant l'actualité congolaise. Pour l'organisation de mariage, anniversaire, soirée, animation DJ, maître des cérémonies, un service traiteur, sans oublier un chariot nouvelle technologie pour vos mariages, entrée, gâteau. Pour plus d'infos, contactez Elengi à Congo TV. Subscribe Elengi à Congo. Na Elengi à Congo TV. Toko diembe la biso tout. Toko diembe la biso nyonso. Toko diembe la biso nyonso. Voilà, mesdames et messieurs, Mathieu Bonché, avec beaucoup de tristesse, Toyakito Sala Moussala, Nengezala Kaka ba émission, mais Nakutani na Mama Moko, Oyazo Senga Lisungi, Mama Zolela, et ça n'a vraiment pas si. Je m'appelle Mathieu Bonché, ambassadeur des enfants, je suis là pour tout le monde, mais j'ai avec devant moi une maman plutôt, donc Oyazo Lela, n'a pas si. Maman zo souffrir. Donc, Toyebi dossier na été, c'est votre émission sur le terrain, toujours avec Mathieu Bonché, émission Nabino Yababola, émission Nabino Laksaka, pas si Yambo Kanabiso. Yo ozo lia, ozo mela. Est-ce que bande comme sous bazo lia, bazo mela? Total non maman Oyo. Gloire Laksaye, maman Oyo, aza maman, aza malamu. Mais azozanga peut-être lipa ya kolia. Azozanga peut-être mongo ya koteka otuti sami mama yeyo
Donc, merci à Tracy Mbelenga Pro. C'est votre émission sur le terrain. Toujours avec Mathieu Bonché. Donc, na souci Nazaranango. Tosolana on a maman. Maman, boni. Bien papa nangai. Comment on a? Comment on a Sœur Dodo? Sœur Dodo Vandiwa. Na fana Pascal. Na Pascal. Yebisa biso na monio na nzela ozo senga. Pourquoi ozo senga na balabala? Nazo senga po muta osunganga zate bana balinga osunganga bakufa. Nazana bandeko malamu ba osunga te bandeko na nyoso baza batapasi. Mbesiko yose na sengi te na kolia te. Bana misusu bazonyo kama klasi balongwa moena tangisa bango ezate. Mesiko yo mutu nyonso abotamaka na bandeko. Esali ndenge nini ke okoma tina balabala mobali no azate mobali pe akufa mobali akufa oze koloni na muyanzi oza muyanzi siko message nyoko loba na bandeko nyonso a bonne volonté bazotala yo basala nini pona yo po basunga ngai na bzwa moyen na te kaka ata fufu na ba masango na ba makala boye vraiment nazo souffrir vraiment pas eleki ba misusu mo bazo seka ba oloba na sana nko nzoka nde kote baloba ndaku soso azola la moyo ye bandenge soso ana lala kandenga lambuka te na souffrir be papa eza ba malade zanga na nzoto liko kamnyoku te tutaki ngai mote tutainga likola pasi ya kosenga na kadisa boulevard na kasi kamnyezo ya eza musika nzoke komi pembe nanga tuti ngai likolo ti lelo yo na lelaka esalaka bien te na kate swaka ngai mbongo pe okende hôpital kokuta ne pas de tête na tambola pona passe ozo tambola pona passe mama mais oyebi ke coronavirus eza na mboka maladi o ezozwa bato na yebi yango papa kalinga nde na sambela makasi en tout cas papa nzambe akobatela nga ekoki kokoma kote na ngai te po nzambe otosambelaka aza nzambe ya solo ozo se protéger na nini bo bazolataka ba masque yo ozo se protéger na nini yango oyo o elambati lamba mbongo ya osomba masque eza te papa kombo lobai nani Sœur Dodo Sœur Dodo c'est que soki tozwi bato ya mitema malamu bapesi yo fond moi muke okoteka kotika kosenga na balabala nakotika wana bapesi nga vraiment fo ya kosakana te nasombi mbadi saki ya masango saki ya fufu makala natie na ndako po bana babikela. Voilà, mesdames et messieurs, avec beaucoup de tristesse, donc esalinga vraiment pasi bino baye bosungaka Fondation Mama Sandra, Mama Nene na France. Ma fondation est belé on a rotanga papa Vincent. Tosunga mama o yatane un petit rien. Abanda koteka atika kotambola na balabala. Atambola ki na balabala pona kosenga batuta ye. Tango molai. Osali combien de temps na kosenga? Nasali na okasaso imbula misato yango to okende kaka pasi na pasi mbambongo so na lingo te kabana babeli muta osunganga vraiment ya te ko vandaka ndenge nini futelaka ndenge vanda lupango famille kana lupango famille mama biso pe ya wana akoma na mobange mama kolela ka pasi pasi azobela muta kosunga ya te bandeko nanga pe mibali misala malonge ya te fale kutu bozo ata bandeko na mibali ata bana na biso basala kapo basunga kata mama na soinga na sengite mama o vivre ndenge ni pasi na pasi nengo senga kaboye obima na combien la journée na bolia na journée so nzambe alingi ata mususu nzambe alingi naloba vérité so neti na ke zandu bagombe wana nazwa kata mususu 20,000 soki na ke bagombe te kaka awa ata mususu 3,000 ata mususu 5,000 na mokana nzambe 3,000 wana wana somba ni nasomba kaka fufu na masango o mwa to lukima tembeleka to togisi to tie pilipili tolie nzamba sunga mitema ya bato tutisama ata mwa saki ya makala saki ya fufu mama banda mumbongo atata provision ekosala bien message ya suka nini okoloba na bandeko nyonso bazotala yo oyo ezopesa bango pasi na image oyo tozosala na yo okoyebisa bango nini pardon baza kaka bandeko na ngai nasala bao mabete na ndeko na bango so bamoni ngai ya balabala babosana nga te bapesa nga taka mwa mbongo mpona bikela nango na bana bazobela mbongo okende hôpital ya te funa senga bana klasi bazotanga klasi ya malamu te baklasi so ezongi mutu alandela bana klasi ya te mpe mama na nga nde aza mutu maladi mbongo okende osalisa mama yange eza te bandeko na mpe ya mibali basalaka te ya
pasi pe ba na mibala malonga te kaka pasi so nga na eko senga te pasi na pasi komona mama lia kaka pona ko senga soka zui 3000 francs asombi fufu asombi ngai asombi Thompson mais yo Thompson wano bwaka yango na fulu na yo yo soso wano bwaka yango na fulu na yo nzambe asunga akota na mitema na bino mama nga pe naza mbongo te mais mukio naza nango nazo pesa yo nzamba sunga yo ozonga pana yo na pesi yango na mutema malamu mais soki batu basungi yo nakoya koluka yo na adresse na yo lobi adresse eza na Pascal oza na telefone naza na telefone te papa nazalaka na route Mukali na Pascal pembe na kini kese soko mianaka na kini kese otuni se dodo bakolakisa lupangu na biso pe omona mama anga mukolo azali wana Oma pe mama anga mukolo azali wana na kobimisa epe soki batu basungi yo to pesi yo un petit rien ko meka lisusu ko senga te ko tambola oyo yango batuti yo likolo eza na problème likolo na yo eza na problème soko komi ko tambola mingi okoya kovanda na ndaku même ko tambola oyo okokoka lisusu te toyokani mama même papa muke o ngana nango yango yo kamera kozwa te nzamba sunga yo osomba ta fufu lelo bolamba na bana oyoki merci beaucoup kende na yo boya mukolonini boya mukolonini ponga na zela bino olobi boya mukolonini ngana zozela batu ya poto soki ba sololi na koya koluka yo tina adresse na bino comme ça na ya kosunga yo na komema yo pe tina someli yo biloko nyonso obani mumbongo toyokani papa merci nzamba pambola yo nzamba pesa webele apambola pe bandeko nango baza poto asuba afongola mitema na bango mawa ya nzambe ekota mitema na bango po bayeba kosunga nga basekinga mingi batiolinga mingi bamsuba bambanga mabanga bamsuba finga mutali boma finga kope nanyokami mingi so nazosenga na yibi na ngai te mo nzambe na Bible aloba senga ko yibelo ka mutu te kasi mwa bambanga mabanga bazoko beta ngai kasi yana neti nzambe mutatini nga nakutana na bino yana lele bapasi nanga epa na bino bakonza mboka boye bakosunga nga pona tika banzela o nyonso. Merci beaucoup mesdames et messieurs, avec beaucoup de tristesse et salinga pasi na senga bandeko ya bonne volonté to sungaye. Merci à Arsène Toya, les jeunes millionnaires Arsène Toya Soro Koti Marambu Oyo, un petit rien à yo et pas à maman et au sala bien de Kingston Sono, des Lions, des Boss Kota Marambu Oyo, Fondation Sandra, merci à tout le monde et Tracy Mbelenga Pro et Glody Diasuka Nzamba Sunga, contribution à Bino na Fondation Sandra, la Bossanité, Prophète Merveille Oyo Azota la Biso, donc Nzamba Sunga, la Bossanité Divava Nzamba Sunga, donc beaucoup tamakam Oyo Ekosala bien. On se retrouve la semaine prochaine avec votre émission Yababola, émission sur le terrain avec Mathieu Bonché et pourquoi pas Gloire Diakese. Merci à tout le monde. Tosunga maman. Liloba suka nini? Liloba suka na lobby ayaka na route Mukali. So bino bakonzi boye na route Mukali pembe na kini kese comment na ase dodo. Oba veni nini? Na Kasangulu. Numéro 89. Merci beaucoup. Kasangulu Ser Dodo numéro 9 Toroya. Na promettre yo rotika vie oyo yoki. Amen. Toro filmer yo ozoteka fufu, ozoteka makala liboso lopango yoki. Sango na masango. Oyoki. Oyoki. Nzamba pambola yo. Maman na ngai po mama nga zape veve. Amen, amen. Kende na yo kasi. On se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup. Gloire Diakese to sunga mama. Mama zo senga Nzambe aza na bino. Bye. Beauté. Suivez Elengi à Congo pour avoir toutes les informations concernant l'actualité congolaise. Pour l'organisation de mariage, anniversaire, soirée, animation DJ, maître des cérémonies, un service traiteur, sans oublier un chariot nouvelle technologie pour vos mariages, entrée, gâteau. Pour plus d'infos, contactez Elengi à Congo TV. Subscribe Elengi à Congo. Na Elengi à Congo TV. Toko diembela biso tu. Toko diembela biso nyonso.